Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bonjour Nabino, bonsoir. Et si que les hommes et les partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce, dans le bas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Kota aimer partager, ceux qui aiment la liboso s'abonner et que ça biso bien makasi mingi. Voilà. Shalom, 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 famille Libota. Shalom, Bampoichou, bonjour, bonsoir, bonjour la Chine, bonjour Pécha Lover, bonjour Nabino Nyonso, bonjour la grande famille, bonjour, voilà. Nous tous les 4 mars. Le 4 mars, c'est-à-dire jour J-25. Jour J-25, événement Nabiso historique au Tozozela, événement du siècle, il y a le 29. Voilà. Je crois la grande famille, bon, on titre Nabiso, bon, on est photo et miniature, bon, maman BBC, ni sous, maman BBC, ngalisa Nabino, oyoyo. Ndenge naza boye, makambo ezanga ate, boye mina no bo partager, beaucoup tana no to solo la, beaucoup ta to solo la. Beau aimer, beau partager. Beau banana pour aimer, beau partager, aimer partager notre vidéo. Beau s'abonner, ceux qui n'ont s'abonné, t'es s'abonner. Beau qui ne peut que s'abonner na chaîne Nabiso Yasika. Bon Yasika t'es ils n'ont chaîne où ils allaient nango. C'est juste karaké non. Tout le monde to booster yango. Et vanda nango wana to booster chaîne Nabiso. La grande famille beau aimer, beau partager. Beau qui ne peut s'abonner na chaîne Nabiso. L'Empoïchou. Pour qu'il ne s'abonner kuna, je crois nazo la cabine lien ya ko s'abonner kuna na chaîne Nabiso wana. S'il vous plaît, allez vous abonner la grande famille pour qu'il ne s'abonner jusque là non tout même pas na 300 abonnés. Même pas na 300 abonnés. Na ochi la bino lien toujours na barre à écran, il y a ba émission Nabiso oezo kuta na BBC Mpoï. Alors, vous s'abonner et belé et vous ça la vraiment biso bien makasi mingi la grande famille. Famille Libota, l'Empoïchou, vous qui ne s'abonner ko, vous s'abonner, salamama BBC qui toko makasi. Vous allons acheter la bino lien. Vous aimez vous partager, vous dites ça. Voilà, événement Zaka Moko, il y a les 29, la grande famille, nous avons cessé toujours pour rappeler binoté, dans les Kambu, Moko, il y a Koloba, tous un événement à Bissou ya Mounene, il y a le 29 mars, événement, il y a 7e anniversaire, il y a Bellevue TV Production. Bellevue TV Production, ils ont fêté 7e anniversaire, au Ekozala le 29. Alors il y a un autre signe à la bande de cognon sobo ça la réservation ya ba billet à $10 eza VIP izana $30. Alors bo kende bo ça la réservation bo sombi la ba de ko bino ba billet et que ça la bien ba o imité mais touti bo sombi la ba orphelin bo sombi la ba handicapé bo sombi la ba veuve ba o bazana ba hospice de vieillard ba koko na biso mususu bazana makasi bazakuna oyo batambolaka bazana na makasi. Alors ceux qui montent mais tout yo usomeli bandeko na biso na ba billet et osala bien nazo cesser koloba yango te et nazo betela yango c'était ya koloba bandeko famille Libota eloko wana eza ya biso
événement wana eza ya biso toko invité bandeko toko invité bapaya mais lorsque bapaya bazoya bakutana no biso mobondo alors c'est-à-dire que non biso nanu totondi nanu kuna mobondo lorsque ba invité na bazoya bango baoya kaka juste ko compléter alors soki bokolata eloko nga nazoloba ekosala biso nyonso bien toza na souci ya koloba ke non showbiz wana topanzango penza lolenge esengeli na boyi après le 29 batumi bale misato bobenganga mama BBC pourquoi ezalaki boye te pourquoi ekendaki boye tala boye alors soutien ya makasi oyo toza nango na minute oyo eza soutien ya bato basomba babillet bato bakota soutien parce que le reste événement eza basurprise ekozala na kati baspectacle ekozala na kati alors soutien ya makasi oyo toza nango besoin na minute oyo eza soutien ya bino bosala baréservation ya babillet. Je crois toujours au canal La Grande Famille. Alors, tout là. Belleville TV a fêté 7 ans d'existence. Et vous allez voir showbiz le 29 mars. L'artiste est na ndenge. Er yango yo wele la somba bien na po ba surprise vous allez yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo mutotu ningai droit d'entrée, et zali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo mutolingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo na insisté sous la grande famille événement oyo ya le 29 toza juste na besoin ya biso famille Libota tokota tout ça ba réservation il y a événement oyo na événement oyo ba spectacle nyonso ekoleka kuna etali biso famille Libota te wana etali ye moko Belleville parce que yende a organisé événement oyo comme pour dire que elle est prête donc azo bongama pona ko sepelisa biso biso devoir na biso eza to somba kaka ba billet to sukila wana pour to soutenir star na biso to somba ba billet please na bolingo nzambe to tonda na kati ya salle wana to donc to kene mobondo voilà la grande famille na kangina no promotion ya 2020 ya nani ya événement na biso ya le 29 jour J-25 l'autre le 4 mars, c'est-à-dire jour moins 25 et yo wana no sombi billet te somba billet sombela bandeko billet sombela ba orphelin billet na kangina no parenthèse wow et que yo la grande famille je crois na Candy Star to utaki kosi sa film na biso ya ma sœur film ya ma sœur est allumé. Film à ma sœur ezaki en français le quoi ba ebisi biso déjà que non na Candy Star ba film na biso kozala na français et kozala sous na lingala te et si laki et voilà deuxième film na biso ya français na Candy Star et kozala mon aîné alors affiche ce bimi nga na kanisa écoute peut-être que non
tokozela peut-être après le 29 vu que non baza vraiment occupé baza coincé préparation kotoyo ya le 29 préparation nani kosala ba répétition kotala koto Belleville TV kotala boy Candy Star mais notre maman ah non cette dame elle est à féliciter bandeko cette femme elle est forte tout ça dans mois de la femme hein. Moi et à mars ils ont mois de la femme beaucoup de respect à elle hein. Beaucoup de respect à elle. Moi, il y a Marceau, on a dédié à pas Poutine. On a dédié à parce que c'est une femme forte. Hein. J'ai dédié ces mois de mars à ma star, Poutine. Non. On a déjà que non, peut-être Togozelana nous les venait faire les cas. Mais affiche Bimi, il y a filmé Nabiso Otokota là. Je crois les autres déjà, que tu la biso déjà, ba présentation, il y a artiste au bako se retrouver na kati ya filme wana mon aîné mwana ya liboso na lingala mwana ya liboso mwana nanga ya liboso mon aîné mwana nanga ya liboso yango wana bandeko na ko cesser ko inviter bino ou encore ya ko yebisa bino ya ko interpeller bino ya ko yebisa bino ke na Candy Star tozai susu na ba film ya lingala kuna te tokomi na film ya ba français kuna na Candy Star ba série française alors na ba série française wana bandeko bo partager bo aimer bo s'abonner bato ebele o balingaka Belleville totala na bango ba film ya Belleville na Belleville TV moko balobaka bo sala translate ko bo traduire ko alors bon informer pe bango ke no ba film ya Candy et ya Belleville pe mususu komi kokota na Candy Star bo moni ndenge ma sœur totali yango na bato ebele alors mon aîné pe tozala susu wana ebele na Candy Star alors nazo inviter bino la grande famille ezalela bino cure na ma deux chaînes na biso wana ya Belleville TV na Candy Star le temps au bokinaka kotoka kuna mama bébé soyoki kuna te babimisi roba ya Poutine babimisaka roba Poutine te eza linini ngana yebisaka bino ke non il faut toujours s'attendre à tout na ba diabolo otozala na bango pembe il faut toujours s'attendre à tout ya sikeza te soki bakobimisa robe $9 babimisa ta $1 kutu na ba ke non roba nezango $1 est-ce que na yo mutu soki réfléchir utali na robe wana ndenge ezalaki utali na prix wana balobi est-ce que ezobalana ebalana te c'est par là vous allez vite comprendre que non makele la wenze le temps que neko kotambolaka ozoki na ona Candy Star utali film okoti na Belleville TV otali ba film eze belé kota alors film na biso ya mibale na série française yango wana e na Candy Star na titre ya monene alors tokota siko na film na biso otozolanda 11e épisode totalaki déjà 11e 12e épisode ya posela avana na échappé awa posela aimez la vidéo, partagez la grande famille. Beau aimer vidéo pour partager. Mama bébé Sempoi. Mama bébé Sempoi. La communicatrice de la diaspora. Hey, Yahweh Zambi. 12e épisode Nabiso. La grande famille. Famille Libota. Tous à la sérieux ou encore tous à la sérieuse. Na boy na silika. Parce que bozana prophétesse a boye bate que non bozana prophétesse. Ah oui, hein, je vous dis vrai. Na kozala na besoin ba $10 nanga ba 10 €. Bo tindela nga na ocha PayPal nanga wana bo tindela ngai ba mbongo na ngai ba $10. Parce que tout ce que je disais yango tout le monde qui na 12e épisode. Bobenga mama bébé c'est na inacha $10 na ngai. Toyokana famille Libota parce que
ngai ta onayebisa bino ke no nakotaka na film ya Bellevue nakomi na level ya nzambe akomisi nga na niveau ke no nalingi nakoma na niveau ya nayeba siko mayela Bellevue tout na oyeba nga na oyeba ngai naza souple en esprit na niveau moko toza na bino awa ti na obando pesa bino position tout ya film naza na souplicité wana trop nayebisaki bino na bi botala boy tolanda nana. Moi ça va. Et tu m'as dit au téléphone que il y avait des choses qui ne marchaient pas très bien. C'était quoi? Oui, hein. Vraiment, je ne sais pas comment Nakuru banda couper cette explication à Makambo. Parce que non, mi tient la place na yo ngai vraiment et ça n'a pas passé. Comme mi tient la place na mate, mi tient la place ya vie. Tout ce que moi je suis en train de vouloir, les anaïe exactement ni les anamité manabango. Et qu'au servir bah tu belé de leçons, ce qui arrivera après. Non, t'es ma moutouaka ma baisse. Que moi j'ai compris, papa. Maman banda na une Messi Serge. On dirait depuis Yozala Nandaku. Pour modèle ba uti ko swana na baswana na camarade ne ya Aziza. Ko swana ya makasi maman o esenga gita musu ba voisin. Baya. Bon? Oui, papa. Oh. Mama nde mutakabela ya Aziza papa Serge. Ti bazala ki wana papa Serge akomena mama Aziza ça pour mama kabela ki ya Aziza papa Serge. Ukabela na sens na sens que papa Serge abandai kolinga mama Bellevue. Mama Bellevue alobi bon bali ma bon on a ya Aziza ya zaki non prête te on dira comme isko prête et na ebité nini pousser mama ye mo habitin il faut nga mona récupérer biloko nanga donc na kanga langage moko tayebisaki ya Aziza lobi so bazo simbisaka o biloko foko boyaka donc na simbisaki o Serge siko na récupérer po ezaki eloko nanga koswana papa c'est maman Bellevue alobi na so bazo simbisa o biloko foko boyaka na simbisaki o Serge siko na récupérer po aza yangai baswana nanda kuna ndima te komona mama Bellevue ko swana pona yo na mone ata bongo te swana pona yo mais modèle a swana ki pona papa Serge papa so zala ki anonga ko kam ulinga ko kam na ba langage mama zo bimisa et pona ko couronner nyonso papa na minute onde biso tozawa arrête siko Bellevue azawa kasi on a zolo bate papa to sara sokuna na ndako no te biso to comme papa Serge donc nga ba memanga kuna pona landela makambo mwana ndako papa Serge pe kitoko papa donc na monika ki mama bundire mutu moko na bo mwana kola ki na banda kwa bien te sko azolanda ba place banda ku bien ezozala je te dis on a papa donc il y a une belle vue na mwana nga beaucoup mai pas Serge et to koma kuna. C'est la conclusion. Et si, quel est cassé? Papa, transport cassé. Mais papa Serge... La lobby Sili. C'est bon. Bobenga botindela nga ba $10 nanga. Famille bota na boy ba problème. Mutu nyonso kobenga nga na journal lelo. Eloko liboso na kotuna. O chelanga $10 nanga. Mututu akobenga lenga lelo na ebi déjà bobenga te. Na ebi déjà bobenga te. Pardon, tozala sincère. Pardon bandeko. Tozala sincère liboso nzambe. Moi maman BBC na lobela ki bino, na prophétisa ki déjà. Na bibandeko soki na échoué, nous en a devoir ya ko komela nga ba komona bino na bando tanga bino na pesa bino ba mbote awa na boka bino mabanga. Soki ngande na réussir, vous êtes dans l'obligation à continuer nga ba $10. Botala, Tiobo il est vivant. Bomoni nga mama BBC, na talaka, bomoni teaser ko, na tchaka taka ya teaser te. Nga pona nga kutuna nga bachela kabiso ta teaser te.
Botala Daeli. Tirbo, il est vivant. Donc, il avait vite compris. Nazo, tu dois continuer. Bien. Confrère, c'est facile pour toi. Hein? C'est facile pour toi de dire ce qu'on avait trouvé. Moi, je crains J'ai quelque perdu chose. ma femme. Et maintenant, mon enfant, ça devient des histoires. Et puis avec qui? Mon ami d'enfance. Et voilà maintenant. C'est facile. C'est que moi, je crains c'est quoi? On risque que eloko ils ont tourné en sous pe yoko ya pe na mbeba moko. C'est ce que moi je ne veux pas. Puisque si on voit un peu tout mekana kotala bibe ko ngo pendenge lobi. Quelque part, tu es aussi fautif. Bien que tu cherchais une vérité qu'on a trouvée, mais la manière dont on a procédé. Ce qui est dur et difficile à avaler pour moi, c'est j'ai perdu ma famille. Je commence même à regretter, à me poser la question de savoir, il aurait mieux valu Nati Kananga et Salamanding et Salam. J'ai perdu ma famille. Est-ce que tu sais si réellement le monsieur en question des gars poussé ma ramener comme dans Soukoy et que ça se passait dans ta maison? Peut-être on ça fait crime. On croit qu'au Boma, na moi si na yé moubali. Mais non, ça allait être encore plus grave. Qu'est-ce que j'en fais? Moi, je vais assez que Oluka solution. Bon, je ne sais pas ce que tu penses, toi. Je pense que oui, j'avais accepté Makambo et Salamaboé. J'assume et j'assumerai, je m'assume et je m'assumerai jusqu'à la fin. Oyekoya et Zaki Denama. Mandeko, nayoki pasi pe mawa. Dans la vie, biloko mususu faut jamais ko salaka. Toi peut-être tu vas te dire que non tu es malin, par contre tu n'es pas malin. Toi peut-être tu vas te dire que non nanina kangaye, peut-être au baby sina yo moko koti si vino na danger. Nayoki pasi ya iloko moko papa Tirbo a ebisi papa géré à lobi que non. Papa géré, je crois papa géré a ebisi à lobi que non. Au moins iloko au sali papa, si pas papa Tirbo, on a sali à la fin des comptes je perdis ma femme. Je perdis ma femme. Or ce qui peut papa Tirbo a salaka iloko wanate. Alinga perdre moi si n'a été BFV. Pourquoi? Parce que papa Dani, papa Tirbo, yé ce qui botali na la bino na souka, dans le loa ngo sikote. Papa Tirbo a yebi papa qui est papa Serge. Belle vie présence à Tirbo. Alinga tika alinga kalinga papa manani papa Serge papa asakete. Na présence à papa yanani ya Tirbo pardon. Na présence à papa Tirbo yango bomona ki akabela ki nani Aziza papa Serge. Lokola diable atikali diable. A nager pe na makanisi ya papa Tirbo alobi ke non sala ejeboy. Bandeko eza na ba biloko mususu ba plan mususu yo loba ke non eza plan de Dieu eza nango plan de Dieu te. Parce que ce qui botali malgré que non Bellevie a kosaki papa Tirbo ya koloba ke non ao lukande Aziza. Je crois que maman BBC na loba ki yango ke non peut-être elle s'est pour protéger kotala niveau ya kanda ya mobali. Mais na moment oyo Tirbo azalaki Bellevie nga bima na papa na asakete. Bellevie nga bima na asakete. Le fait kaka azwaki déjà kaka Aziza a pesi papa nani asaki. Ezaki pour a protéger mariage nae. Parce que mutu o a pesi danger o mutu asali ke no ekoma boy eza papa Tirbo. Plan nae wana ezaki plan ya bien te. Parce que plan na tango salaki wana na yena papa JR tango basalaki plan wana ezaki plan moko ya bien te. Il fallait ba koma na niveau ya koloba lorsque tozo sala plan oyo. Conséquence est kozala nini si réellement pe akobima na ye biso to kozwa nini soki abimi na ye
mais bango nde bakozala ba perdant. La preuve ane que bango nde bakomi ba perdant. Bango nde bakomi ba perdant. Bande ko na ko loba na film oyo après na ko sala na ko loba film après ceux qui film esili. Bozo comprendre eloko na zo ebisa bino la grande famille. Poutine, elle s'est protégée. Mabe otozo ki Poutine ezaki parce que abomba ki mobali na ye. Faiblesse ezalaki. Mais abandonne ko linga mobali na ye Turbo. Bande ko nous les femmes, nature ya biso basi eza très compliqué. Abombisaki papa Serge pas Zizate. Si Turbo était vivant, abombisaki asimbisaki pe papa asaki pas Zizate. Alinga na protéger mariage nae. Mais le cola, papa Serge et papa Turbo, il y a saligé à kokufa yende ce quoi permettra que le wana. Bande kotoza na kacha banda kwa libala bo moni pe bo ah jo moko pa lingi yo. Mais olobi ah moi je suis une femme mariée. Mais na fin fo na kate na ya mutema wana ah na lingi epé. Mais trop tard parce que je suis une femme mariée. Kasuki na kosi bandeko. Toza basi to kosana te awa. Okoza femme mariée mais za ali sumu pa nzambe. Je suis une femme mariée oza na mobali no na kati ya ndako na bana. Mais mobali moko alingi parce que totambola kana banzela bakoma biso te na ba mbuzu awa ya keno nous sommes des femmes mariées. Okuta pe na jo moko boye pa lingi yo. O telemi pensa que non, je suis une femme mariée. O telemi pe ne loko wana et puis tu te dis non, o kwa ya te. Mais ya moke wana ya diable na kati na yo, jo ango pe kitoko jo ango yango mona basi ebele oyo balandaka oyo ya kati wana nde bakoyisamaka. Et surtout si tu n'as pas le Seigneur en toi. Belle-vie n'engazawana, elle n'avait pas le Seigneur en elle. Pour yango nazo bakeno, mabeza partagé na ndenge nini. Mabeza partagé parce que Belle-vie a bomba ki mobali na ye. Or ce qui a ebisaka mobali na ye, mobali na ngazo ali devant ba moko a gangeli papa asake parce que papa Turbo a ebi asake ne ba je na ye. Et là, Lélie Poutine, parce que la femme, elle est la 7e bête après les crapauds. Laissons et kei wapi, laissons et kei na biso bassi. Il fallait peut-être belle vie à ebisa mobali na ye, vérité. Et quoi ebisa vérité, balobi que non toute vérité n'est pas bonne à dire oui. Malgré la température à papa Turbo, yo moi si kota prière à 2 jours, 3 jours, Seigneur. Si ma moté ma mobile nanga parce que dans un choité. Pour papa à ça que wana ninga zaki wana, il était déterminé. Bandeko, il y a des hommes, yé kaka kote pa, yé kaka mbasi abatu na kati anda. Et papa Turbo a yebinde baje à sake. Moi, ceux qui n'ont pas condamné Belleville sous-souté. Pour nini? Parce que papa Turbo, il a bien dit, naebi yo bien, na stato tanga na yo, yonde ba je na yo, tu préfères mieux kobima na basi ya baninga na yo. Moi si ba edikaka moi si chaque jour, oya perdre eza papa Turbo. Parce qu'il y a lobby en bien, tout l'anda. Yaka maman. Yaka. Ah maman. Yaka mama Turbo akufate. Hein? Mwana no akufate. Yaka mama pa. Libisa ngai na bombe ngai yo ezali kama osalaka oko comprendre. Turbo akufate ko sikila biso namte. D'accord? Mama yaka na kufate. Yaka ko sikila biso te yaka.
Nakufa te mama yakana. Ngai tia mama. Vanda wa. Na ebiso nakufa te. Vanda tirbo yo. Nakufa te. Sima ye tirbo yo. Tirbo. Ah nakufa te mama. Nasalaka na ye mama nasalaka na ye. Tirbo bana lelio. Nakufa te mama ngai yo. Ngai yo mama. Te Te nasalaka na ye. Bongo yebite. Oyebi la dailite. Waza mosala. Chika na mojo sala ni bana. Film. Président expliquer au thé. Zana kinema. Yo kanga. Tirbo ye moka yebiso pondi ba. So ngana lobby. Yo kanga. Tena na pema. Yo daelite. Ye ba kenana. Na mwasi na biso. Oui. Là, travaille pas maman Belville. Maman. Yo kana. Tekabo ba kopesa ngaka. Yo baninga kanda nazonga nanga kote na uti. Omoni kisi na pesa ki oza boya na tongo. Pona yeba ki modèle oyo kokomela yo. Oyo. Mwana na ngai. Moro c'est moi. Na mama pe babombelaki ye. Na mama pe babombelaki ezaki kopi ya papa Jiré, papa Tirbo na Daeli. Bandeko tobebana na bino te. Famille bota lempo ishu botindela nga ba $10 na ngai. Botindela nga ba $10 na nga parce que nga na yebisaki bino na lobi Daeli wana aza mwana nzela te. Daeli aza la relation na papa Jiré. Na yebisaki bino te. Na yebisaki bino ke no Daeli wana aza mwana nzela te. Daeli aza famille. Daeli aza na relation na papa JR. Daeli wana aza mwasi ya papa JR. Daeli aza mwasi ya papa JR. Famille bota lempo ishu. Please. Naza besoin ba $10 nanga. Tobe banate. Naza na besoin ba $10 nanga parce que na lobaki likambo na bi Daeli aza mwana nzela te, aza muto musala ya nzela te ke no bazui ba kode bazui ba lobi ke no yo kende kuna sala boy te. Nga na lobaki no Daeli elle est de la famille. Daeli, elle est de la famille, elle a une relation avec son papa JR. Famille Libota, qu'on se respecte. L'impôt échoué, boche langa ba $10 nanga bobenga mama bébé c'est $10 nanga yangoyo. $10 nanga yangoyo. $10 nanga yangoyo. Please. Pona loba ki yango. Daeli azane moi c'est papa JR. To continuer. Faut Ngai ba intention na ngeza ikaki yo nde moto utindi. non na tindi te. Chérie, on met la jus. Il va que miso et ça là yo. Oh, c'est interdit. Mais oui, il y a du sucre, il y a beaucoup de sucre. Ah oui, moi tellement miso nde sali. Ouais. On est sali. Tu as raison. Là qui là-bas eau minérale là, fallait qu'on met la taille. Bah, au minérale, Ça fait c'est du bien. pour mettre dans le jus, non? Non, c'est aussi pour boire et ça l'eau bien. Ah, C'est pour ça que toi, tu prends pas les jus. prends du jus. Allez, bois les jus de maman. Bana miki mikolo, bato à sucre zo matabamo makasi. Oui, il faut pas beaucoup. Surtout ceux qui na kalembelembe ana au monde ba biso la plupart bana miki bazar so batale ba bato à sucre za komata. Alimentation chérie. Beaucoup jus ba omela. Alimentation. Non, le jus est beaucoup plus simple. Les jus, c'est il y a ba jus oye bimi belé wa. Bana bazomela ngo pesa modération. C'est ça le problème. Voilà. Et puis les parents mais est-ce qu'il faut pas parents comment vraiment il faut que ça soit modéré. Nous en tant que parents, faut que banini auto pesa ban a trop de chocolat, trop de biscuits. Trop de jus. Voilà. Sauf quand on a les livres qui aux huiles au PC et ça va pas. Bah crème, bah non ça là. Voilà. C'est pas ce fait que. On a gagné la cadaïli na ebisa ki ngana bi kopé ça moi on a tout le temps le jus, le biscuit, bah bonbon et tout. Ata sengi et d'ailleurs c'était quel jour? J'ai dit n'a pas quoi. Tant on a au côté on a sous PC bonbon. On ne donne pas les bonbons à 7 heures. À 18 heures déjà, sur au PC, moi, on a bonbon.
Sachez que avant Alala à 19h, il faut brosser les mines. Pourquoi? Parce que les débris de sucre et à bonbons, ils vont dans la mine. Au fil de temps, au moins, mine ou moins de bonbons d'acari, et comment ça la passe, il pose la mine. Bon, peut ça que bonbon. N'a pourquoi avant moi là, c'est pas bien. Zonga. Oza na lati mobo ya famille biso to ebité. Yo oza ka neba oza na courant na comprendre côté oza rabre. Izani. Tema na utinde nini? Musika utwapi. Na obimi na ndako sans. Bomoni bozo bali boso maili sima. Daili a uti kop boyebi mutu bozane na kati ya ndako te. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Na parti oyo na ngina beta sete. Na moni depuis film apote bandaki Bellevue azo bete lango sete mingi pa ya Daili oyo aza mutu musala sur ba J na Congo to bana bakomi ko souffrir secret trop. Ah ngana landaka ba film ngana landaka na donc nazaka trop attentif na ba film na moni Bellevue azo gangela Daili trop. C'est un message où azo lancé. Biso to komona ngo kaka keno azo gangela Bellevue nani Daili ba J pas moi na secret boye o bana boye soko kene hôpital boye bana ba secret bana ba zozo bana ba secret oui. J'avais vite compris que nos Bellevue elle est en train de donc azo pesa déjà pardon message déjà na communauté na ba J et surtout na Congo na bino wana na kenda Congo je crois c'était en 2023 franchement ba J o na kuta na Congo mais non non yeba te soki eza ba mai ba chika ba colorant na sucre bozo mais là je sais pas moi ba J moko eza na Congo mais laisse tomber bozo sombela bana ba J bana bazomela ba J paraître que non au Congo na bana mike ba komi na to ya sucre eza likolo. Les parents arrêtez hein botika ta on a yebisa kabino que non to pona biso famille libota lempo ishu tozana tozwa to pona mutu moko boye o edikaka masi ya solo. Elle lance encore un message fort aux parents au bopesa bana bino ba J boki na hôpital paraîtrait que non na ba hôpital bana bazo souffrir na ba sucre. Moi na muki azo souffrir na sucre nini ba J o bopesa. Bande ko monda lelo biloko tozo lia ezala ba J tozo mela ba biloko tozo mela ba biloko tozo lia ezaka kana ba biloko bazo tia ba engrais chimique ba nini yango mona ba maladie ezo kili. Bo imaginer lorsque to kola to yeba makambo secret mais sikoyo lelo na mikolo secret bana pe secret. Poutine, je t'aime maman. Bisous kamata ozali. Esika ozali. Kamata bisous esika ozali yaya. Tango azo yebisa Daili na sina pekisi pona ba J. Apesaka nde mwana mai. Boye. Soki okene hôpital boye. C'est un message. C'est un message. To ya secret et pas bana ekomi ebele. Na bopito soki bokene na bopito bokene bo sala. Constat wana bo mona ke no bana bazo souffrir rebelle sucre ça dit à quoi ya ba J bo pesa bana eza ba J nini est-ce que Congo kuna bo pesa bana ba J ba 100% ba J nini bozo pesa bana botala ba J ba 30% ba 20% ba voire même ba 5% eza tango bo pesa mona J à 5% o mususu ba tchekuna 95% nyo seza nini eza na kati. C'est plus mieux couper sa moi na mai. Na ba chips obo pesa bana ba chips ba sachet oyo. Nyonso eza ya biente mususu ebele zo détruire ba santé ya bana. Poutine, éducatrice ya mas. Yewana, je suis fier de toi maman. Ye penza, ye na bilamba tetolobaka. Ye aza artiste comédien complet. C'est-à-dire que non a Edika Kamas. Elle lance un message fort
na bino ba parents o bo melisaka bana ba ji bokanisi no someli mwana ji ameli ji ndeki bundele yango wana parce que mwana zo mela ji ezo boma na minute o bana bazo souffrir ba secret. Et là c'est la communicatrice de la diaspora mutazo loba na lobby parce que Nathalie filme bino bokota la kaka filme bomoni kaka a lobby mais c'est un message Bellevue abimisi a sauver bana a sauver aiko fongola bino ba parents bo somba ji bomoni on dirait VIP à vie biso bana biso ba melaka ba ji. C'est quel genre de ji bozo mela nga za na mwana nga 13 ans a to jiraka na babiloko na ba ji ya ba chips ya ba biscuits to jiraka. Parce que babiloko to zo pesa bana ezo créer les bana ba problème, je vous dis. Biloko to pesa bana ya kolia ça crée ba maladie o kondimate. Nga mwana nga za na 13 ans. So na biso bino azwa maladie moko na kaka na babiloko yo ba hot dog na ebité so bobinga ngoni na Kinshasa na ba Congo na bino na ba hot dog eza ba saucisson bo jus saucisson bo chango na li. Donc abandé ko koliango régulièrement et créer là une maladie. Ya chance c'est ça qui Afrique du Sud et créer là mon maladie. Plus ça kolia babiloko, plus ça koliango régulièrement pe ça maladie. Chance à côté d'un traitement il y a 2 ans. 2 ans je vous dis maintenant ça bien. Biloko na côté sango sous nanda côté. Bomoni Poutine, aza éducatrice ya masse, a sauvé bino ba mama. Oh lelo comment sombeli mwana na ji kuna yo pe côté ji ba ji sombeli mwana ji ezo boma to ya maladie secret lelo na bopito secret bana ba obela mwana 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans azo bela secret ezo make sense te bo arrêter parce que bo inela ka moi so nini. Boyne la kamo moi sur nini franchement. Ce que vous embrouillez biso na makambo ya robe. Elle est là, elle est dit azo édiquer masse. Tolanda. Bien, na betelika c'était ya keno place wana message eza keno na bopito to ya bana bazo souffrir ba secret leki ebele ça dit aba ji obo melisa bana. Botika bopesa bana mai na bandibwe na banani bisala sala o ba osala sala pona ko medisa batu ba ocha bagu ba ocha soki ba biloko nini yango yo lobi elengi secret na secret de tonda bana ba souffrir. C'est un message fort Poutine à l'équisi bino batona bolinga ka belle vite boza bato maseki. Bonjour. T'as vu? Tu le reçois? Tu le reçois? Belle sœur. Pourquoi il y a ma biseau? Mais bon, il y a ma biseau. Monsieur Serge. Oh. Il est bien vivant. Voilà, ne vous étonnez pas. Voilà les revenants qui viennent de m'ouvrir le couple. Le meilleur couple de l'année. Viens, belle sœur, viens. J'avais tout compris. Je n'ai jamais été idiot, j'ai jamais été imbécile, ni humain, comme tu peux le penser. On a grandi ensemble. J'ai toujours été plus intelligent que vous, plus éveillé que vous, et moins humain que vous. C'est ce qui a fait que si ça classe liboso la binonion se pena comme aussi mambo liboso la binonion. Je savais, je te connais. Bah tout union ce que tu faisais chez moi, il ne t'a pas dit que tu n'allais pas dans la chambre. Je savais que tu venais pour ma femme. Je savais. Alors je vous ai joué un petit tour de cochon pour Nabino Sabousso, Banabino, Bossale la Posa Nabino. Aïe qui peut m'attendre. Le monsieur il est courageux.
Oui, matanga osali semblant ya kolelanga. 4 bons mois après, ma femme se retrouve ici. Moi, Nazawapi. Où est l'enfant? Belle vie? Ah, grand frère, attends. Non, moi, grand frère, attends. Mon toi, bota, moi, n'est belle vue. Toi, belle vue. Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? J'ai fait famille avec toi dans la rue? Non. Je t'ai épousé. D'une manière très responsable. Nachiunanda. Ozanga ini. Ozanga compte en banque. Ozanga tout sauf rien. Tu ne dépends pas de moi. Tu es ma femme, mais j'ai tout fait pour dépendre. Tu es indépendante, mais tu ne travailles pas. Et le bel qui est le côté. La seule raison où il faut pousser 4 mois après ma mort, où s'est retrouvé dans un camarade et cause à la ninde. Tu n'as même pas eu le temps de faire mon deuil. La personne au banoye mais chaque jour qu'on l'ingarae, ou là la nembe tout mon ko la mukana il fait tout pour toi. 4 mois après, aux yeux à tata ya deuil nangate. Aux yeux à tata ya ko regretter si pas le ko la mobali, kasi ata le ko la papa ya moi nanayo. Dingue, tu sais quoi? Elle m'avait dit qu'elle a foutu là. Tout le monde a passé belé, tout le monde a passé belé à Bala. À Bala convenablement après tant moko convenu. Mais azana respect belé à tapona papa moi. A solisa et poisa papa na bana. Azobo ya mobali na ridiculiser messieurs na poisa papa na bana. A bunda bitumba o eza ya motema mais ya respect ya dignité. Où se trouve sa dignité? Où se trouve la dignité de Serge? Si c'était un bon monsieur, yo za vraiment sûr que Serge a obatelo, asio na maboko a camarade na bo mwana. Akobatelo akopesa valeur un homme oyo azolanda yo na maboko ya mobali mususu mais ayebi ke mobali mususu pa kolanda yo na maboko na ye ozasika kopesa valeur ozo mériter. Il n'est pas mort, il est là bien vivant. Pourquoi tu as joué un sale jeu comme ça? Oui, mais parce que je voulais voir l'amour de ton cœur. C'est ça le jeu, ce petit jeu. Je voyais ça depuis, je vous ai maintenant laissé le temps de vous exprimer. Ah, tu m'as piégé. Ah. Tu m'as piégé. Tu n'as même pas honte de dire ça. Moi je t'ai piégé et Serge je t'ai fait quoi? Je t'ai aussi piégé. Ah mais tu es très gentil comme ami. Moi ce monde dans mon kiluka. Quelle vitesse de récupération. Car moi si dans la Serge. Nous moi dans mon kiluka. Aux bonheur na belle vue. Oyebi que belle vue azaye moi si dans nos yeux dans ma boko. Nendo za nozo banga ke mobali muso azoye dans ma boko no. Parce que yebi que azan loyauté. Oh. Pourquoi tu as fait ça? Botala siko Poutine kokima. Botala siko Poutine kokima. Bamoni on dirait monstre muto abimeli bango. Botala siko papa nani papa asake. Nga kutu na bande ko satanda ke no papa tibwa ni kata likofi na mutu munene wana. Franchement. ezalaka te. eloko esalinga pasi papa Tirbo azoyebisa papa Serge nayebaki yo parce que nde baje na yo ozalaka nango ya kolinga basi ya bato parce que ozalaki nango mais il fallait otelemela yango. Tu as perdu aussi ta femme. Oh, je savais que je savais que nous et pourquoi tu as permis à Koussala que nous voyager? Et tu as permis que nous azomo sinayo. Peut-être présence nayo alinga zoaité. Tu devais peut-être prendre le devant et otelemela parce que yo yebi déjà virus naye. C'est-à-dire que nous ma bise a partagé. Parce que papa Tirbo a qui a saké que non de bagé na ye. Et pourquoi asala qui jewana ya koloba que non akende? Il a perdu. D'habitude tu as obimisa moi cinéma bête parce que nous les femmes tous va être faibles. Yende fallait telemela mobali wana il fallait telemela asake et pas nango kolekate parce que yo za kana bizaleli ya kolinga basi ya batu.
C'est-à-dire que non, message, leçon, conseil, et que naba Jean, ya mibali, lokola, ya ba papa Tirbo, ya que non, oyebi master na yo nde ba gene salaka. Mais moi si na yo, olé, o protéger ye, telemela déjà master na yo. Là maintenant tu condamné sous belle vie à 100% te, tu koloba que non, ma beza partagé, na ngambo ya Tirbo, na ya bela. Parce que papa Tirbo, il a bien prononcé à Kolobakeno, Batanga, assis sa classe liboso na bango, et ayebi papa, à ça que ba jeune yango wana. Maintenant, pourquoi voyager au Kabaki déjà mon sinao, au Kabi mon sinao, yomoko? Il fallait télémer là, il fallait tcha bar, il fallait tcha barrière. Tant que yebi keno oaza vielou, o muntute. Bon, côté la grande famille, botini langa ba $10 nanga na boui. Botini langa ba $10 nanga. Pourquoi tu as fait ça? Ah. Et pourquoi toi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Toi, tu m'as fait ça pourquoi? Moi, j'ai failli mourir. Non, c'était faux, tu mentais. Tu mentais. Ezaki, ascenseur. Non, mais touche pas! Maman, on n'est pas venu pour ça. Regarde cette femme adultère. Elle ose me toucher en plus. Et on nous remet ça, mais c'est moi. Merci, hein. Bon. Merci. Bonne continuation. Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Bozala na complicité. Ceux qui camarades mbali no azolingo. Ogangeli ayokite. Yebisa mobali na yoke camarade no azo aselinga. Oya mwana ndeko zala loyal. Kolula mwasi. Eza problème te. Mais basi nyonso yo olula na nzela bazo obligé bakoma ya yote. Va te chercher une femme qui est libre. Oazana mobilité. Ça la marque, créer marque, déposer na yo. Est-ce que faut l'andaka moi si à Mouninga? Bellevue est la plus belle de toutes les femmes au monde pour toi, pour moi si. Azalaï Bongo, parce que c'était ma femme. Elle était la plus belle de toutes. Plus maintenant, parce qu'elle t'appartient. Mais est-ce que Bellevue était la plus belle de toutes les femmes? Une femme mariée? Est-ce que Bazana nous marier de Rosobe Maman Vous continuez Kolanda Basi Abatu. Naïbi Sarabino. Kolelo Bolel Sabatu Zamokio Bino Bolela. Ezala pona ba vie na bino na bana na bino. Ri mo eloko moko titi kala ka impuni. Soki nga na landa mwasi ya mutu na vie. Nzamba puni nga mais soki na landa Basi Abatu te. Moni mwasi na ngai az oyo zui. Oyo lando chena se. Ozui po yo kotisi na ndako. Eza malédiction moko pona yo. Tu vas payer ça. Ça je te le promets. De loin. N'oublie pas cette parole là, le bien vraiment na yo pe place aux aoyoki. Je te promets, aux moi si na chena se. Oh yo ko komelo na vie, oh comprendre que c'était à cause de bêtises. Nga ba simba nga tena za ya nzambiti. Elle est là. Grand frère toi. Zo makango na yo. Muta salaki na dibala akomini makango. Ponanga mabeza partagé. Ponanga mabeza partagé. Ponanga mabeza partagé. Ce qui filme sili, ndina kwa suko sala analyse kitoko. Pour papa Tirbo déjà, le fait kaka lobi ke non, ayebaka déjà que non, asaki ne musala na ya kolinga basi abatu. Azaki muto ko voyager te, atika mwasi na yewana. Azaki muto ko voyager te. Ah oui hein. Famille Bota, botini langa ba $10 nanga. Soki azaki keno ayebaki papa ayebaki asaki te ne ba jena ye ningo zalika mususu. Mais ayebaki asaki ne ba jena ye malgré que nous alinga tala niveau ya mwasi na ye bande ko nous les femmes là, nous sommes les bêtes après, nous sommes les 7e bêtes après les crapauds. Hein? Et puis après likamwango ya koloba keno mobali akufi. Mobali akufi, dites-moi. Hein? Attaque nous les amabé. Mais non. Scénario oyo moko créé wana eza scénario moko te que non, ya nani. Yango na lobi que non et que 50-50. Ce qui bolandi papa Tirbo ayebisa ki JR a lobi que non malgré tout ce qu'on a fait là, c'est moi qui a perdu ma femme. Hein.
À la fin des comptes, c'est moi qui ai perdu ma femme. Ah oui. Ah oui. Il y a un autre sabino qui non. Les sons ils en akati. Salité ils en akati à filmer mais les sons. Yo zu les sons ni beaucoup milanga na commentaire. Les sons ni yo ne commence ozu na filmer oyo parce que na moni wana to komi ko kende ko chiter. Tamsu lelo kozala nani asuka. Nani na guest house pe ki ndumba kune lubinga yoyo. Kuna ndebo Sodome na Gomorrhe lubinga yoyo. Sodome na Gomorrhe lubinga yoyo. 12e épisode yango pe kota ki retard. Sodome na Gomorrhe. Mibali yango ya poto bayaka o nzambe nanga. Bazande na maladi bayaka kotikela bato na bakini. Hey! Tozali awa. La grande famille, beau aimer, beau partager. Soirée Nabiso Gala, où il est les 2 dimanches, les 2 mars. Et Ezaki n'a récite, il n'y a pas match, il n'y a rien à critiquer là-bas. Et soirée Nabiso Ezaki, entre personnes qui tournent, entre les ensembles, tout le bâtard 95%, il y a récite, il n'y a pas match. Alors la grande famille, beau aimer, beau partager. Et ça, Abiso bien, beau qui ne peut s'abonner dans la chaîne Pouichou TV, et ça, Abiso bien. Filme oyo mabeza partager Tirbo Emoko ateki moi sinae pour ayeba qui déjà position ya asaki ya linga akaba sinae c'est quoi linga yini il fallait protéger moi sinae pas camarade nae de temps que no ayebi que no mobile na ni camarade na zaka vielu il fallait protéger de part et d'autre diko nango oya kokosa que no okufi ah bandeko pado Poutino aso balusi pado ta siko kokima ta kokima pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Ma bengue femme adultère. Est-ce qu'il y a Ebaki? Bandiko, dans la vie, c'est grave. Je vous aime. Bisous et surtout, bonne journée. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.